Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. La réalité. Tu es tous sur la Nabino ensemble. Kakande tous sur la Nabino. Nazana li solo moko papa mama Simba na Bokebi. Otala kindoki ya famille ndenge zalaka. Mama na biso abenga na des shows d'Enar TV. Mama lobi des shows. Beta li solo nanga pesa conseil na communauté. Beta li solo nanga sengelanga prière bandeko ba sambela po nanga. Mama zomiyoka aza déjà na kati ya mai bakanga ye. Quel est le problème? Zala bronché toke na détail. Mama na biso abenga mama lobi des shows solo la na communauté yebisa bandeko bakanga mana Yesu. Mama lobi des shows na yaki na poto tolingana ina mobile nanga toboti na iba na misato. Mama za mère de 3 enfants. Baboti ba na misato mobile na ye azaki na Belgique mais pour l'instant baza na France. Mobile baye ko vanda na France na Belgique mukanda mobile ebimaki mobile akomaki na nationalité ya ba Belge. Mama lobi des shows na bondelaki mobile nanga lokwa mukanda no ebimi na Belgique ozui nationalité. Biso toza déjà na France. Sunganga na bengisa bandeko nanga mibali na poto. Mama lobi des shows mobile na ya boya kite, mobile ya sungie abengi 2 personnes. Abengi ba yaya ya mama na biso kolo lisolo, mibale ya mibali. Abengi si bango na poto. Mama lobi des shows nga mo pe na bundi tanke mwasi na bengi si grand frère nanga o nga na landa, ye pa ye na poto. 3 personnes ba ye. Bazo vivre. Mais ndenge babanda ye ko vivre. Eza na grand frère na bango moko atikala ye na Kinshasa. Mama lobi des shows na Kinshasa na tongaki mwa flat nanga ya bien. Flat wana na tongi yango eza na niveau ya mama poto na komi na Kasavubu na Kinshasa. Atika grand frère na ye akengelaka flat wana. Mama lobi des shows na ndai kozela a un moment nga mona kende Kinshasa na sala finition basala ngo ndenga na za nango na idée soki esili na fongola ngo ekoma flat hotel. Na banda koluka mbongo na sima nango ekoma business mais na lingaki avant esala manga moko efona ke na Kinshasa. Kaka na ba moment ba confinement awa ba problème ebandi na mobile na ye. Mama lobi des shows tozoyo kanesu na mobile te ko swana na ko swana. Bref, matata bakabwani na mobile. Mama na biso abi des shows lupango wana na Kinshasa, flat wana na Kinshasa, grand frère avanda akuna, voir même bandeko nanga obaya na poto. Bayebisa anga le plus mauvais na famille ye wana oya tikala na Kinshasa muta kengelaka o flat yende ndoki ya famille. Mama ndimaka te. Mama lobi même mobile nanga bandai ko yebisa nga keba na ndeko na o wana. Il faut okebaka na bandeko na yo, il y a un ça ne va pas. Mama acha kaka tembe. Oyebi des fois mibali soki tozolo banabino ba mama. Soki mobile o pexo eloko. To azo pexo na likamo na famille na yo. Plus basi bakanisa kaka ah mobali nanga lokwa azolo babwe alingaka famille nanga te. C'est ça. Soki mobali azo pexo na ndeko no mobwe azo mone bien te eloko liboso ba mama bakanisa kaka ah alingaka ndeko nanga te yango mobali nanga lobaka boy. Alingaka papa nanga te yango lobabwe alingaka mama nanga te yango lobabwe. Bref, soki ka mobali azo pexa mwasi problème oye concerné famille na ye basi ba mona kaka ke mobali nanga azolo babwe po alingi famille nanga te. Mais maman na biso ko comprendre na suka ya lisolo landa o comprendre. Maman lobi des choses tant mobile nanga banda o pexanga na ndo mone neta o loba mabe. Mais na ndeko ko comprendre comment yemo mutabeng sa famille nanga na poto mais yemo susu alobara. Ça dit mobile nanga banda ko loba na ndenga bien po abanda ko sentir mabe zalaki. Mais maman lobi des choses du fait que moi si na banda o comprendre na ndo munu ndeka ke mobile o loba mabe. Or mobile ya banda ko yeba. Maman na biso abi babanda ko yebisa ye même na nzela lo sambo na nzela prière eza na mutu moko aza trop comment dirais-je aza na kilo makasi na kati ya famille na bino
kilo wana ça veut dire na ndenge ya molili na ndenge ya kindoki. Or grand frère na wana tikala ko kengela flat na Kinshasa ndenge avandaka na flat wana abanda ko benga nganga moko abanda ko ya na flat wana bazo sala kisi batimola na kati ya flat wana bakunda milangi na kati ya milangi bacha mikuwa basuki bamanzaka bakunda basuki ya batu mikuwa ya batu bakunda na flat pona nini ba étouffer esprit ya maman na biso kolo lisolo ba étouffer ye ba bomaye pour grand frère wana na Kinshasa atika na flat melanda omona ndenge nini bayaki komona biloko wana na kati ya flat na la kisayo photo omona quelques images pour o comprendre. Maman lobi de show grand frère nanga wana nzoka kaka na kati ya bakisi ya kota na kindoki kako ya salaka yenda etufa libala ya mama na biso na mobali ni awa na poto po bakabwana envoûtume uti pa grand frère kindoki ya famille kisi kinganga. Maman lobi de show ngana mobali nanga to koma aka koswana ka ba vers ba confinement awa koswana kopotana koswana kopotana nzoka grand frère envoûtement aza ko envoûter petite sœur na ye na poto aza ko envoûter et d'aider aza na besoin petite sœur akufa po ya tika na flat. Maman na biso abi de show tamba yaka ko kabana na mwasi ne oya zalaka na ye mwasi ya grand frère na ye wana tamba kabana na Kinshasa abenga maman na biso kolo lisolo na poto ayebisi maman na biso keba na ndeko no mobali ndenge eza wana ayaka na banganga na kati ya flat na yo baya ko sala kisi baya ko kunda biloko awa na flat. Maman abi de show jusque là nandimaki nanu karate maman zaika na badut yo ebika likambo tant bazo ebiso likambo grand frère maman lobi grand frère nanga toza makila moko na nyonso bande ko yebisanga na bande ko croire te ke muto toza ne makila moko aoki ko sala ngabwe or ke maman abosani yaya plus na famille muto akobomona kindoki plus ezande o bobota manaye makila nonda koboma yo très bien na kindoki oya yo yaya papa maman moko nde aza vraiment na habilité totale oyo kiko boma na kindoki soko za libanda losambo. Mais chance à maman na biso eza po maman zaki mwasi azo sambela ayebaki nzambe na bomoi na ye ba pasteur babande ko yebisa ye tozomona kilo moko na kati ya libota na bino eza na mutu moko aza 3 kilo na libota na yo ezalaki grand frère na ye na Kinshasa et ko sala maman na biso abi de show na linga ki balo na ba fleur tout autour ya flat pour esala moi décor ya flat esenga ki ba timola mabele na se babimisa mabanga mabende bablo nyonso ya empêchaka fleur ebota bien te na banzi ba jardinier ba ebieloko avant kolo na fleur faut ko timola mabele za la bien ba tia ba produit moko fertile pour fleur ekola bien na efaire okendo timola yaya bake ko découvrir milangi wana ba tia biloko na kati basuki ba mikuwa ba manzaka yaya efa ko timula bake ko timula mikuwa ya batu na kati ya flat batimoli mikuwa ya batu bakunda na se ya mabele batimoli basuki na ba biloko ebele basala magie basala kindoki basala kinganga bakunda na kolingana laksa o photo pour comprendre sauf que na kolaksa o photo oyo moyena cha mikuwa ya batu ezate yaya batindelinga mikuwa batu yango na telefone na mikuwa ya batu awo na basuki na babiloko ebele batindelinga na WhatsApp moyena lakso mikuwa ezate po na YouTube pe toza limité selon ba règle ya YouTube toza limité ya babilo musuto okiko chate mulangi ondengo zomona boy mulangi ona kati ezana mikuwa ezana manzaka ezana basuki bakangi yango soki na ebele asuki ozomona bafini suki ebele asuki liboke bafini likolo nango eza milangi ebele batindelinga na WhatsApp na ba mikuwa ebele na basuki ebele c'est-à-dire batimoni biloko ebele na kati ya flat wana biloko babimisi yango eza biloko nganga bandai koya soki basali kisi baloki batimoli bakundi mama na biso abi de show mwasi na etant bakabwana ka yebisa nga makambo mais nandimaka te mais chose grave juste etant bake ko timola po bakendo bimisa mabanga na mabende en fait mabanga na biloko eki ko empêcher fleur ekola bake ko découvrir biloko wana bazu biloko wana so batie na se yaya ba fouiller moko ezaka mikuwa ya bato na basuki na ba manzaka na ba milangi bakanga na nango ebele na WhatsApp mikuwa bato moye tocha ezati mena lakisi au moins omona bouteille wana
na kati oyebi bilo banganga basala bakanga batia but ezalaki nini baboma mama na biso kolo lisolo grand frère na Kinshasa but na ye eza aboma petite sœur po ya tikala na flat na Kinshasa mama na biso abi de show na lingo beta lisolo osola na communauté yaya tokimele pa nkolo mama na biso abi de show sengelanga prière bande konyoso ba Holanda lisolo oyo mama sengi bobondela po na ye ba mama mabondeli bomeka ko bondela po na mama na biso mama lobi boy de show na minute onde naza na zomi okondi ba kanginga na se amai mama zo okondi aza na se amai na kati ya eloko mama zomi yoka aza isusu yete mama lobi de show beta lisolo kebisa bandeko na biso bandeko bakeba surtout bandeko obosala ba voyage ya Kinshasa Europe même ba obaza na Kinshasa bokenda ba Dubai ba Chine yaya quelque part yo kenda ko luka vi quelque part bazo luka pe ba boma yo po batika na biloko na yo yo kenda ko luka vi quelque part bazo luka ba boma yo batika na ndako oyo tonga oyebi zo pesa mawa pasi na soni pa na biso ba africain mundela okikozana na ba bien ba obomana te ekotika la de génération à génération mais pas na biso ba africain pas na biso surtout ba congolais tozalaka kolo eloko azana na bomoi azana makasi ozo préférer obomaye po otikala na ndako ozo préférer obomaye po otikala na voiture ozo préférer obomaye po otikala na ba bien yaya topesi conseil na bandeko nyonso o basalaka ba commerce bandeko basalaka ba business ba o bakenda Kinshasa bato batonga na Kinshasa bomeka ko sambela ekozala bien yaya ndako tonga na Kinshasa yo ye barate bakoma ko luka bakitsa mutu na ona se po batikala na ndako wana flat tonga na Congo bakoma ko luka baboma yo batikala na flat esali mawa passe na soni mama na biso azolela tolingaki to tuna boy na osalisa famille mabe na osalisa famille te mabe na osalisa connaissance mabe na osalisa connaissance te mabe to sala nini na mokili ya Nzambe mena nyonso yaya losambo mama na biso aleli mama babi de show voire même na minute na mama na bengisa ye na poto presque famille na bengisi bango na poto mais libota nanga moko baningi babomanga juste po na ndako yaya esali mawa passe na soni vie africaine kokamwa kaka po na flat oboma mutu akufa po yotika na flat osa na flat ni flat ezaka mabele na sima basangisi oui eza bien eza ndako eza eloko kotika nango mais pourquoi okoluko boma ndeko na yo po na ndako mama na biso azo regretter mama abi de show aza makila na nga na nyonso babanda ekoloba na ndimaki yango te mais tant bake ko bimisa biloko wana bakisi wana nyonso eke ko bima na lupango mais mwasi na ya yebisa nga deja na ndimaka te sali mawa passe na soni yango to nga to ya ko beta lisolo oyo yaya tokeba bolamu na yo eki ko bomisa o quelque part mama lobi mutu na tie na flat wana za grand frère nanga du fait ka ndape ko sentir mama so luka ya Kinshasa ndenge ko tope mama na mobali ba oyo kanate fort possible alinga ki mama kufa kaka soka kufi ya tikali na flat lo la famille mombeza na poto tant kolonda kwa kokufa ya tikali na flat wana adondo a vivre mama lobi atandingi bato bakengela randa kwa na sentinelle na bato bayaka ko bongisi ata batindi mbongo bafuta afuta rabango te kolia mbongo ba problème na batamisala problème si au problème vérité ezate nyonso wana ezalaki nini la cupidité koluka kaka nyonso ezala ya yo okomi ko comploter na banganga okoti tinganga okoti si mama na pungu okangi mama na pungu akufa po yo tikala na flat esali mawa pasi na soni mama na biso abi de show lakisa bandeko na communauté bayebake bolamu mususu ekobomisa yo mama sengi bobondela po na ye mama zoka molimo na ye bomoto na ye batia yango quelque part mama na biso abenga azotangisa ma ya misu na butu mama abenga yo na beti lisolo na priorité po mama azwa losambo na bandeko nyonso o bakoluka kosambela po na ye voilà o tengete lo bapona mama na biso yango wana mama azo regretter mama zoka molimo na ye batie quelque part mama zoka bomoto na ye eza na se ya mai bakanga ye. Merci beaucoup to suki wana benga des choses de Nar TV na ba sujet bien o ekomelio ekomela ba misuste numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp benga nga okozwanga l'autre wana émission en direct 19h juste to bandi to za na invité na kati ya plateau invité aza mobali aza papa lobi ba mama bokoseli biso trop lelo ekoyinda ce soir ça va yinda tokoyeba banani bakosaka ba mama mutu bakosaka to ba papa mutu bakosaka
Zala on a 19h, to partager 19h juste. Chaque cloche de notification pour au rater. Tant des choix côté en ligne, yo pour côté en ligne. Contrôler ngonga na yo, et ça a des traces likolo. Ce qui dessine on est likolo, on va expliquer. Oza dans les bons. Ce ngonga nous a des traces, on a été touché pour la deuxième fois. Et on peut sur des options personnalisées ou toutes, touchées par toutes, et que dessine boy. Voilà. On nous a dans les bons. Tokuta une 19h juste, émission ya kafu ko inda lelo. Entre ba papa na ba maman banani ba kosaka. Tokoye bango lelo. Merci beaucoup, n'hésitez pas. Partagez votre émission. Pesa batu mususu batala, pesa batu bake bayaya. Oyo kosali sande akoboma yo. Muta koboma yo kako bobota manae. Nyonso te hein. Ezo dépendre d'une famille à une autre. Maman na biso, molimo na ye batia na se ya mabanga, bakangaye awa ndenge na lakisi yo bakangaye, batia ye na se ya nanani na kati ya mulangi. Bakanga, baliye, balobeli, batie mikuwa, batie manzaka, batie nyonso, babomba ye na se ya mabele. Mama bi molimo na ya yoka yango eza ya kokangama. Bumoto na ye eza quelque part na se ya mai. Azo yo kondie azaka esu yete. Mama asengi mabondeli, o nyonso ya koyoka kolela ya mama, tia mama na mabondeli kosala bien yaya tokeba. Surtout bandeko obotonga na Kinshasa, bato obo voyagera na Kinshasa, bandeko ba na Afrique bosaka ba voyage, yaya il faut beaucoup prier. Au voyagera moye barate voyage osala ka mutumo quelque part. Azo zelaka na moma moko opportun pas bomio, atikali na biloko za nango. Bandeko na biso ebele na poto bakufi. Pona nini batongaka na Kinshasa baboma bango po batika na bandako batonga. Bandeko ebele na poto bakufi, bazoloka bango a partir à Kinshasa, baloki ya kufi na poto. Pona nini batika na mituka o ya tinda na Kinshasa, batika na bandako tinda na Kinshasa, ya bandoki baza capable ya kosala biso miracle même de loin, pas miracle, ya kosala biso kindoki même de loin. Ndoki akoza na Kinshasa, lokola yo tonga déjà na Kinshasa, o telemisa ndako munene, o tinda ka mituka, yaya akoma ko tindelo ba flèche na poto okomaka akobela. Na poto okomprenaka esu elo te vie koma passe. Okoma kobela ba maladie moko o komprenaka te kote uta. Yaya ifo kobondela. Bazoluka okufa. Ndako tonga na Kinshasa batikala nango. Bazoluka okufa. Mituko tinda na Kinshasa batikala nango. Oyo aza na mato ya koyoka sai nini? Oyoki. Merci beaucoup tosuki wana. Tokuta na 19h juste émission na biso en direct comme d'habitude. Aimez, commentez votre émission et que ça la bien. Et Zalaki Yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah, émission Zakuya. Et sa réponse, ciao. Voilà.